Je ne peux vous laisser comme ça ici parce que vous savez qu'hier, il y a eu la rencontre internationale de tous les jeunes Kimongis du monde entier à travers cette université que pas seulement Kimong nous fait rentrer. Donc je vous amène en Kamba pour suivre la rencontre de jeunes internationales, de jeunes Kimongistes en face de sa divinité et son conseiller direct, Papa André Mezakangani. Donc, Papa Simon Kimong Kangani. À bientôt. Suivez. Yango esilaka okita kobanda 1887 aina bilombe misato papa kisolokele papa talongana papa yangenda kontema ngonga ekoki tosanjila nzambe na biso tata mwanda tukulombele watela makajivo tukunda faki
kobimisela bango liloba ya koloba ete bokonzi ya likolo ekolonga epai na bino bayuda ekopesama na libota mosusu oyo bakopesela yango mbuma likambo yango esila kokokisama epai na biso loposo moyindo kati na loposo moyindo papa ozali komona makambo na biso to etamboli na biso poso moyindo nzokande nzambe posa na yo ezali ete biso banse tozala molongo moko tokoki kozwa esengo bino kosila kobongisela biso ebele ezali kolobama ebele bato bazali kokanisa na maso wana solution nde ezali kaka nzambe tata molimo mosantu papa simoki mbongo kiangani bato balobi ete biso tosambeli mutu nkolo yesu nde mwana na nzambe bongo nkolo yesu azalaki na nzoto nini azalaki ebende to nzete me azalaki mutu na mokanda nzambe ekomama malamu ete tosala mutu na lolenge na biso me lelo oyo mokili elobi ete biso bakimbangi tozali kosambela nde mutu tata molimo mosantu mawa na ye bazali kosenga okoka kososolisa baoyo wana bazali na makanisa lolenge wana na ntina na journée na biso ya mardi ndenge yo moko papa ndenge tosalaki kopesa yango na mokili mobima na kati na lingomba oyo bape ya telefone ezali kolela mingi na bape mosusu ya mokili papa bazali kolela na komona ete bajeune bali kosimplike na likambo yango te barencontre ya mardi et baresponsable ya mouvement se sont fait service kaka na mokolo yango lisusu bazali kosala bamayangani na bango mpe kosala barépétition nzokangi likambo oyo yo mei okolobelaka yango na biso bajeune na kati na plateforme oyo elishiki ezali kokangisa bato nyonso to bandimi nyonso tozali na kati na boite oyo plateforme ebengami union de la jeunesse kimbangiste me na bandeko na bazali kolela to bakonzi ya bakwe mosusu esika bazali kokamba bajeune bazali kopesa importance na makambo mosusu na weteli journée ya lelo ya mardi tata molimo mosantu ozali nzambe okoteyaka biso na baformule ebele na nzela na banzembo na nzela na bavision bazali na do ya bavision ozali komema biso kolakisa biso ndenge tokoki kotambola nde bakonzi oyo bazali komelela papa kokanisela bango na bakwe nyonso bazali kolela mpo na nini bajeune bazali kopesa importance ya mingi te na bakwe mosusu mpo na mokolo oyo ya lelo ya mardi okoka kokanisela bango mpo ete bakoka kososola na mokolo oyo opesela biso babilenge pamba te tozali na devoir ya makasi ya kotonga yerusalemi ya sika soki tonyangani te soki tobongisi te na bisika biso tozwami mpo na journée mokolonga lelo ya mardi papa tokorepondre ndenge nini na baposa na yo bakonzi wana papa baleli nakoka kokomisa rapport epai na yo nzambe na biso okoka kobongisa bajeune bazongela barencontre esika bango bazwami mpo na kosilisa nzambe na biso mokumba monene tozali na yango biso bakimbangisi na mokili mobimba ya kotonga nkamba yerusalemi ndenge tokolobela yango ntango nyonso papa ete maso mazangi biso papa bobisala biso bana na yo tokokisa mikanda na yo po ete tokoka koboka nzoto bamaladi mpe kati na banzoto na biso papa yo ozali docteur ya badocteur ozali nzambe ya banzambe opesa biso batonga na yo po epesa biso nzoto kolongono bana na yo mpe matana yerusalemi mpona kokokisa oyo bozali kotinda biso liwa ezali solo nzela papa mpona komona nzambe kanisela biso mpe papa po ete totonga yerusalemi ya sika pamba te na mokili ya babwezi mpona mibeko bolingo ezalaka te papa kanisela biso na esika wana po ete liwa emeka moke kotelema nzambe na biso tokokisa mikanda na yo mai tosengi te na mai tosengi nzambe na biso yo oyebi kokisa na biso ndenge ezali posa na yo na komwa tata mwana mpe tata molimo mosantu amen nzambe totukulombele okutubana makobikiti fati
bakorodo baza kolela po ete yo osokola no bien po makelele ya mai soda koyoka ngo te bato mpe bakoyoka te yango nani azosokola yoki bakolo eza kolela te moto aza na ye te soki bandelela kaka ale kotana na mai esokola na wana ezalaki mpula ya tata nzambe ntango biso tozalaki komona okomona bato bakutanga ma Brazzaville bapapa matuba butubutu wana bakoya bamosusu bakutana longosi butubutu bakoya na nzangu na makolo na viaza baza koya kosokola mai na butubutu mpe kosambela okomona moko azokota na ndako na biso bango bayibaki programme papa fumabanza aza na bana azotala moko akoti me kokota na ndako oyebi systeme ya biso kibangisa so ozalaki mwana ndako soki porte eza kokangama okosala nini grate kwa ebike moto na biso soki moto aya petit porte makasi kokokokoko elakisi nini oye mofongola eza te systeme wana eza ya kala moto agrate aye akote te soki bamoni ke bakoki bapriere ebani periode so na soda batomboki baye ebele me na bango ya kosambla ekoki wana mbula ebeti bango na kati bazobonela ntango bakosisa bango tozonga moko soki basili mpe kaka mbula esilaka te esili baconsigne ezalaki ebele me okoyoka mabe te a partir ya 5 heures ye 4 heures babandi kozonga oyo bakutaki mbanza ngungu bazongi mpe bakokoma mpe na butu wana miracle te ngambo ya Brazzaville ngambo kote ya Lubozi kote ya mbanza ngungu baviaza toyebi ntango bazali koyala motu mpe biso tozotala bana mike mpe bakolala nzala te mama mwelo mwa mataya mona efo ezala kwanga fo ezala bapapa bazolesa bango nyonso me na butu wana bakozonga mpona likambo oyo ebima libanda bowumbu na biso esila sikoyo tozali libre me biso baje tokokokotisa makambo mabe oyo nzambe alingaka te na kati na nkambo yango bomonaki mpe ntango esalaki kuna ya bayuda bakotaki susu bowumbu bana mibale wapi na Babilone parceke bakweyaki so na masumu nzambe asepelaka te bauti na Egypte babimi bien me evangeli changement ekokota alors babosani ke mibeko na bango ezalaki 613 soki ozwi mibeko wana balati so medaille komwa medaille nini ebike moto oyo ayebi mibeko mosala bakozwa yo ntango nyonso baza kobanga yo biso sikoyo ekomeli biso base na Yerusalemi bie na ngobiki nzoka to wapi na bakamp tozoteka biloko oyo biso tosalelaka te toza komela biloko tozosalela te alors soki nzambe soki asiliki nini akoyela biso fo toteyalaka toyebaka touti wapi alors na ntango wana bayebi ke mwana oyo aza mwana mondimi asimoki mbango mpo bazwa yo na klase ezalaki pasi presque baza kotanga te klase ntango efungomeka na 60 na Kasai na Bandundu na Kwater na Katanga awa na Congo Central partout baza kotinda bana na bango baza koyekola na nkambo akota klase na nkambo lelo bato wana bakoma bato minene totanga na bango wana nkambo mpona nini klase ya biso
o basala makasi soki mwana ye kotala na nkamba discipline tanga wapi na kilo bon ngai nakotambela na nkamba ndako na biso nango beki nsuka mais bazwi décision ozala mwana mboka awa pe elukengo to wapi ngobeki nsuka basali interne nga nakotaki interne wana fufu ya mama na ngobeki nsuka na tiki yango nake kovana na interne kolia kwanga babieto malamu wana nyonso tosalelaki yango po ete tokola na ndenge ya bien ya botosi mwana akoyoka zavandaki mingi na interne ngobeki nsuka toya samedi dimanche na pokwa tozongi na interne tozaki ebele me lelo eske esalamaka lisusu esalamaka lisusu te bon mpona kolata omonike bana mboka na bana ville bana mboka bakoya na baterritoire elamba ya lix biso na mboka okozala wapi kolata pantalon bretel ezala na bretel kilote bon omonike oyo bakutiaki na bana nkamba ya mboka sikoyo balobi okolata susu bilamba na yo te uniforme kaki biso nyonso ozala nani ozala nani elendi te samedi obe vendredi samedi okolatari ya yo moko mais tozalaki bien oyeba kovama te okoyeba pauvre te oyeba te ezali lisusu ndenge biso bateya biso sikoyo tokomi lokola toloba nini eza lokola bakolonise biso bapauvreté eza lisusu te moto akumi kolata ndenge alingi bongo bongo te mais fo tobongisa elateli ezala bien bafamo nyonso ezala bien eza mabe te ozwi na yo lata na yo me na ntango wana pauvreté ezaki mingi me sikoyo nzamba ya wana elakisi mpe nkamba tobatela yango biso kaka te me biso nyonso omoni mabe lobaki oyo eza mabe te ya moninga yoki oyoki yango osusula oyebeke ya sor otiki po ete toza koluka ete toteya mokili bato mingi bazali kotala biso oyokaki outi nkamba bamoni mabe wana mpe bakosalela yango ntango bakosala bango remarke non na nkamba mpe basalelaka yango bongo mpe bongo te wana eske exemple ya malamu eza malamu te biso bajeune nkamba ya biso nyonso me tolanda ndenge nzambe alingi soki tokotisi mabe nzambe akotala na me mpasi ekozala banani ya biso bajeune makambo ezali ebele biso moko tobana kokontrole nkamba nani oyo aye na ndenge malamu nani oyo aye na ndenge mabe oyo tozokotonga yerusalemi tosengi bajeune ijiki ayengo angola ceci bozolanda biso lelo tosengi bino lelo bosala ntinzali makasi bozwa mazout mpona bakamion bokoya nango soki simer soki mabende soki eloko nio boprepare mpona nkamba mpona mise lelo bosala ntinzali oyoka ete ntinzali esalami ozali pre ya koya na nkamba biso tokosepeli mpona lelo natelemi nano wana na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Merci papa ndenge opesi biso nzela ya koyeba mpe kolandama ebali kaka na 5 mois biso tozali kaka kozongela na oyo bapapa bateyaki biso na 5 mois ndenge papa mpe ozali kosengela yango tokolanda na moke
nini papa Mfuma Ndongo alobelaka yango na 5 mois na tina ya bizaleli na biso awa na mboka Yelusalemi nkamba ndenge papa olobeli yango pe na kati ya Lingomba mobimba na moke ndenge papa Mfuma Ndongo alobelaka yango. Kome tata mana pia musantu pa mama matata mate na biso ya mokolo ndenge na lobaki lobi ezali bile ya biso ya bomoi toro ozanga te soko tozanga ntango nde toyoka lipei pamba te mango bazali lokola bile ya mosuni toli na tongotongo tomeli matimba te tozali tozala kolongolo donc mate tokokaka mokolo na mokolo ezali bile ya biso ya bomoi bayembele biso nze moko wate mwe mosala yango na kati na ebale na kati na ndako otimoli libulu ozipi likolo oke kosala yango kuna me kobosana te nde yamoni yo donc makambo aso tokosalaka na kobombama ezalaka mpasi na koloba yango na miso na bato kasi na miso na tata nzambe yango ezali polele donc semikosaka na biso te boka koboma na esika tika te toloba makambo moye mwana motu boye bobomani bozali bino mibale bino bokanisi nde moto azali komona bino te orke ndenge bomoni motu azali baenregistre pamba te l'homme azali image donc soka tozali banzambe motu akomisa enregistre ndenge natali kolobela makambo na ngai nyonso to enregistre soso basele kambo na ye papa alobaki boye donc ofumola enregistre rien à faire omemi ngako pamba te okoti yango na balobela biso te kotatula batatula ya lokuta mwana bozala na yo te donc esika wana bamama na batata tozala mayele matei biso malamu oke kosala yango na se na libanga mais nzambe amoni yo kaka eme na biso donc tozala prudent oyo maloba ya papa Mfuma Ndongo papa yangenda kontima biso nyonso tolandi yango malamu ndenge papa Mfuma Ndongo papa somaki mbaki yanga na auti koloba mikolo nyonso oyo azali kokebisa biso na ntina ya bizaleli na biso oyo tozali kosala na kati na mboka Yelusalemi mpe oyo tozali kosala na kati na Lingomba ndenge papa Diangenda alobeli yango nayebi te na mokuse mama Clément soki nzembo wana okomprendre yango lwavangila dio kuntiatadi nzambi kinga ukumwenenge osaleli yango esika nini nzambe azali komona yo conséquence nini ekoya ya ntango osali likambo mpo yo osali yango na kobombama oyebi ete moto amoni yo te mingi tozali kosala eke osali mabe na motu na ndenge nini otieli ye biloko mabe ya kolia mpo moto wana abala lisusu ta kokufa yo basysteme wana ekomi mingi oyo na nini osaleli yango ebika nayebani na ngai te nzoka nde nzambe azali komona oyo bateba merci papa pour la maloba pour avangila dio moto sabikinga umbwenenge pour avangila dio moto sabikinga umbwenenge kenda zindwa kidi dilo kisijua buyale mbikwikila mbuza kuna mbungu
dongi likambi ya mabe ntango nasala yango ya kobatama na kati ya ndako nayeba ete nzambe amoni ngai ntango mpe nasali likambi ya mabe ya kobatama na kati na se ya libanga nzambe amoni ngai refrain ebi mawa eyeli ngai kolela mpe ekoyela ngai awa naboyi kondimela ntoma na mokolo ya suka na kokomela na esika ya pasi donc na kokomela na lifelo yango wana ene na mokosi explication. Merci mama Diama. Na tina ya bizalele biso kaka na kati na Lubumba to na kati na mboka Yerusalem. Na 5 mois wana papa Silu Makola oyo abalaka directeur ya yambo école biblique ateyaka na ndako ya Nzambe. Likambo esalaka ye pasi na ndenge nini ndenge papa alobeli yango ntango baklasse na biso ebanda 1960 baboti batindaki bana na bango na nkamba mpona koyekola bayebi ete bana na bango soki bayekoli na nkamba edikasio na bango ekozala ya malamu bakotanga makambo ya klasse mpe bazali koyekola makambo ya lingomba koyeba ndenge nini kofanda na bato ndenge nini kotosa mibeko ya tata Nzambe mpe ekomaki ete ndenge bapapa bafungolaki faculté de théologie na Lutendele bapapa umba bayibi yango ti sikoyo eke oyo akokota na faculté de théologie kuna na Lutendele fo alekana na nkamba ya kosala novisia ebona papa pasteur bana babandaki koya mingi na nkamba babandaki kouta musika surtout bana Kisangani Equateur na Katanga babandaki koya mingi bana ya novisia ndenge bafandaka na nkamba bafandi wimo babandaki kosala 9 mois kolala kolamuka bakomi soki na 3 mois mosusu bamoni ete malgré tofandi na nkamba kasi tozosala na biso maso makoki oyo mabe tozali kosala na biso me tozali komona na biso ata likambo moko te donc na réflexion na bango baza komona eke baye koyekola na école biblique na préparation po bakende na faculté de théologie na Lutendele me bazosala na bango mabe na kati na nkamba kasi baza komona ete réaction ezosalama nango te ezomona nango te donc bazomona eke pamba alors na kati ya école biblique mwana moko alakisaki mosapepa ya papa Silu Makola kotuna po bazosala na bango makambo ya mabe na kati na nkamba atoni papa Silu Makola ete papa directeur permette est-ce que puissance oyo ya tata Molimo Santo nguya ya papa Simon Kimbangu oyo ya 1921 est-ce que yango kaka ezalaki sikoyo est-ce que bavoila baza mpe na nguya wana papa Silu Makola likambo wana ezalaki ye pasi ateyaki ye na ndenge ekokelaki apesaki ye eyano mina soirée lokola soirée efungwamaki papa Silu aye koteya liteyi wana na kati na ndako ya Nzambe awa bapapa bamoso misato bafandi likambo wana papa Mfumalomo papa Daniel esalaka ye pasi un théologien kibangiste il faut adopter la puissance spirituelle ya papa Simon Kimbangu eke na 1921 ezalaki ndenge mosusu e na bavoila misato esali ndenge mosusu e papa Mfumalomo ndenge alobelaki e dans l'avenir okokanisela yango ndenge nini yango papa Mfumalomo ayaki koteya
ya pe na likambo wana eke bana ndenge boza kokanisela yango ndenge wana ezali ndenge wana te nde kopesa chapitre papa moma ya kotanisa chapitre wana mpe olembole na biso na esika wana réponse oyo ezalaki na papa mfuma donc papa diangindako nsima na bana wana oyo baza koyekola likambo ya tata molimo santo mpo ete bakende kokota na faculté de théologie na lutendele doute na continuité ya puissance spirituelle ya papa Simon Kimbangu mpe ya Saint-Esprit. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo ndenge papa apesi biso chapitre oyo tolingi totanga ezali na mokanda ya Daniel chapitre 7 verset 22 tokende na verset 27. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo na verset 22 elobi boye kasi tangu mbuta mutu ya mobange aye alongisi bato na ekolo na ye bato ekolo oyo nzambe ya likolo apona bango wana bato ya ekolo oyo nzambe apona bazwi bokonzi. Na verset 26 eloyi boye bokonzi makasi mpe lokumu ya bamboka nyonso ya mokili ekokoma na maboko ya bato ya ekolo oyo nzambe ya likolo apona. Bokonzi ya ekolo yango ekotikala seko na seko. Bamboka nyonso ya mokili ekotosa yango mpe ekosalela yango. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo ndenge towuti koyoka na chapitre oyo papa pesi kobanda tata nzambe asala mokili oyo ezali ekeke ya mine. Ekeke ya liboso ebandaki na Adamu ti na Noe. Ya mibale kobanda Noe ti Abraham. Ya misato kobanda Abraham ti nkolo Yesu. Oyo ya mine kobanda nkolo Yesu pe papa Simon Kimbangu. Ata mokolo moko bana ya nzambe nano basepeli na mokili oyo te. Menzoka ndenge tolandaka nzembo ke tangu nga nasalaki mokili moto mwindo mpe nasalaki ye me ngai moko tata nzambe nalingaki ete bango basepele nano bino bozala bato ya nsima mpo ete likambo ezunga na ebandeli. Alors awa ndenge totangi Daniel nde amonaki vision yango nde totangi awa alobi nini na vision na ye kino mbuta mutu ya mobange amonanaka. Mbuta mutu ya mobange tango amonanaka alongisaki bato ekolo na ye. Bato ekolo oyo nzambe apona nde na tango wana bato ekolo ye apona bazwaka bokonzi. Alors kuna na 26 tolandi ete bokonzi na ye ekozala na suka te. Bo bato nyonso bokonzi nyonso ya lola pe ya se ekosalela bango ekozala bokonzi ya lobiko na lobiko suka eza te. Donc tata nzambe asalaka ndenge wana ndenge papa lobaki ete soki mosakoli asakoli likambo ya monani te bakomona ye ke moto ya lokuta. Alors likambo tozali kobundela awa papa Simon Kimbangu
banzambe bazali misato me banzambe basalaka na batour tour ya liboso ya tata nzambe na ancien testament nyonso azalaki kosala na baprofete bazali koloba ete yawe alobi me ntango moto ya tour azali bango misato bazali kokoka simo bapesi priorité na moto oyo eza na tour na ye. Deuxième tour ya nkolo yesu na nouveau testament. Troisième tour ya tata molimo santo ndenge polisi alobaki ete nakeyepa ya tata kosengela bino mosungi aboya kofanda bino libela me bamokili bakoyeba ye te kobanda tata semoki mbango ayaka bato oyo ya mayele bakomaka mikanda ke bukunza ya nzambe ekokita kobanda 1914 banzambe bakitaki na mokili baza na biso papa semoki mbango ayaka bukunza tata semoki mbango eza na suka te ezali bukunza ya lobiko na lobiko tokanisi ntango tokumakene ntango bapapa bazalaki koloba na biso boye tata moto abandaki mosala na ye tata mpe koya kosilisa mosala na ye ntango tata koya na ntango wana nde boza na espoir makambo mpe tomondi yango kimona meso na 2003 oyo bazalaki na biso kuna na mbanza nsanda toyokaka makambo nini elekaki kuna na mokolo oyo papa sisaki programme na ye te lelo tozali kozonga me bakotuna bino mbanza nsanda lobi nini boyebisa bango ete toyi kokokisa bilaka batata mpo ete mikolo mikoya banzembo ya mawa ekozala te bobele kaka banzembo ya esengo koya ya tata semoki mbango kyangani ayi mpona kokokisa bilaka ya batata na ye tosepelaki mingi na ntango wana alors nde batata na bamama tozala na esengo pamba te lokula motu ya mobange amonani bana nzambe deja tozwi espoir tokumi na espoir mpona kosepela nakanisi tata semoki mbango koya na ye aye na 3 parties to 3 phases. Première phase yaki na Lipota 1887, deuxième phase 1918, troisième 1951. Alors soki tumeki kotala ndenge balobete mbota moto ya mobange numéro 1 abotamaka na 1887 abandaki mosala na ye na 1931 soki okamati 1921 moins 1887 okozwa 34 ans. Deuxième phase papa Mfumu Longo ngenda kontima abotami na 1918 abandi mosala na ye na 1959 kamata 59 moins 18 epesi 41. Troisième phase abotami na 1951 abandi mosala na 2001 epesi 50 ans. Numéro 1 abandaki mosala na 34 ans. Numéro 2 abandaki mosala na 41 ans. Numéro 3 abandaki mosala na 50 ans. Nani mbuta ya mobange. Alors tozala na esengo pamba te tango oyo ezali tango ya papa semoki mbango kyangani tango ya kosepela na kumbwa tata ya mwana pe tata molimo santo. Okoka tefu ya kubakisi na biswa. Bajeno ye ya koyeba makambo malembo eza esengo soki mingi tozokimaka rencontre wala moto yaka rencontre pamba te ndenge baza koteya biso kuna nde tobanda kosila boye te oyebapaka te. Merci papa Mfumu Mbanza na ndenge opesi biso maloba oyo nyonso ezalaki ya koloba preske yango nde ndeko na nga alobi eloko moko nde tokobakisa na ndenge papa alobi mpona puissance ya mboka oyo tovandi Yerusalemi ya sika ndenge ekomami na kati ya mokanda esika touti kotanga na Daniel chapitre 7 passage oyo totangi pouvoir ya tata nzambe ezalaka na limite na yango te kolobake ndenge eyaki awa na Yerusalemi ekoki kosumuka Yerusalemi esumukaka te oyo ya kala kuna soki ekufaki nzambe aretiraki nguya wana mpo babebisaki yango nde eyaki libela epai na biso bilaka ezalaki ete basimbisaki bango kosimbisa ezalaki 1 quart mpo na bango mpo biso tozwa 3 quart mpe ya libela na libela
na biso bato toza kovanda na Yerusalemi mpe biso bato toza kowuta mosika koya awa mabe oyo tozali kosala ekoki kopebisa Yerusalemi te biso moko nde toza kobeba me pouvoir ya Yerusalemi ekoki kodiminue te ekoki mpe kosila te biso nde toza kobeba me Yerusalemi ekoki kobeba te mpe pouvoir ya Yerusalemi ezali ya libela na libela nguya ya awa ekoki kosila ata mokolo moko te papa mwa mokende nalingaki napakisa kaka yango wana na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Merci papa pour kozonga na bino tozali nde kopesana ndemba te kaka ndenge tozali kopesa bama te toza na tata moko afani mingi na bapapa bango nyonso misato ndenge papa mokonzi ya bule azali kosopa makambo na ye aye komona ete aye kosenga na papa mokonzi ya bule papa makambo oyo naza nango tozali kokende papa mokolo mosusu pokoyoka nke nakei na ngai soki nake na makambo wana ekosala nga mpenza pasi esika nakokende yango ayaki kosenga pa papa mokonzi ya bule po ete soki papa mokonzi abuna kopesa nzela na mokolo na lelo aya kobimisa makambo ye aza kobomba biso nyonso toyoka yango soki mbuta muntu yango azali apusana pembeni toyoka ye oyo mbuta muntu wana aza wapi mbuta muntu wana azoya aza na nzela aza mbuta muntu ndenge alobi akumi na ye mobange parfois soki ndenge nini wana ake nango pasi faki oyo aza mbuta muntu oyebi ye akomi mobange ango na vi ye wana azali koya nga mbuta muntu oyo nayebaka ye soki nabosani te na 1973 abandaki na mandefu ebele mandefu lokola oyo papa matuba olokuta na Brazzaville ezalaki na mobu nini kuta motu ezalaki na nini oyo namonaka oyo na bandefu na ebele ebele na 73 na Kimfesi papa mwambanza mutapemaka kuna feti zalaka kuna azotala kuta muntu tala ibila bandefu azotala papa mwambanza na kwaya wana nokomi kibangiste te nazaka sympathisant ingeta wana uzobenda na nkombo makasi ingeta papa na biloko mapepe kobenda papa basigarete te masala kaka wani msebise makambo oyo nango kasi merci papa pour la parole okumba ya tata mwana pe tata molimo santo ndenge papa bauti kolobela ngo naza na esengo mingi mpona kokoma mokolo lelo parce que na traverse période moko ya pasi banda mois de décembre ti mokolo lobi alors esalaki ngai pasi mingi mokolo mosusu kozalaki na rencontre awa papa alobeli makambo ya papa simoki maotya ngai alors ngai nazaka na niongo ndenge yango nalobaki soki nzambe akotelemisa ngai fonakende kofuta niongo yango mpo nalingi kokende na yango te nakanisa bomonaka mingi peut-être soki ya année 2017 to 2018 tomonaki bana papa ngoto bana papa yambuya soki papa nani susu wana bayaki kosenga bolimisi awa koteteni ya makambo oyo bapapa batikela bango me bakokaki kobimisa yango te alors nga nalingi teke nake nanga barakasi na nga to bana na nga baya kofukama kosenga bolimisi parce que nzinga akendeki na makambo
nde yango nzambe apesinga bokasi natelemi yango nalobi nasengi na bapapa nase défoulé mpo nalingi kokende na charge mpe parce que toyebaka mikolo oyo eleki oyo etikali toyebaka mote. Merci papa natondi bino botondi parce que bosali bokasi mpona koba kokoma soso esiko niongo naza nango niongo eza ebele me lelo na olongola nano mibale oyo ekotikala nsima soki bakopesanga soso temps tokoya kosolola oyo etali kaka bokonzi ya papa ndenge ezali kolobama awa ndenge mpe elokomi na mokanda tata nzambe te mutu ya kala yeyo aye. Alors likambo toyebi mpo na ye ntango ya koloba ngo yango oyo parce que mingi papa akoki koloba papa conseiller direct mais bolimisa ngai na mitema na biso bamosusu tondimaka me bamosusu mpe tomirimiraka te bango baza bango na bango. Alors soki alobi likambo ifo alobelaka ndeko na ye nzoka nde batemoin bazali oyo bazala na makambo wana lokola exemple papa alobi angola vie nga naza moto angole pardon naza angole oyo bakendaka lwanga donc na kashitu a 50 km de lwanga kanisa distance wana na oya kokoma awa ngai naya kozwa peut-être oyo babengaka soki corruption mpo nalobela likambo papa ekoki kosalama te donc nazali témoin vivant. Bandeko mingi bakenda 26 ye moko papa conseil direct tozalaka na ye na makambo me akoki kolobela yango te parce que ezali ya ye moko na nzoto na ye oyo aza na mwa papier na biki na ye ko kosimba parce que badate mosusu ekozala important. Toyebi ke papa Mfuma Mbanza akokisaka 80 ans na 1996 ntango feti ne esalami na mois de mai alors retourne pastorale esalamaka tokenda Kinshasa tozongi toke Brazzaville tozongi toke Luanda tozongi mokolo mosusu tokoyoka badetail ya voyage wana. Alors na suka ya 86 papa aye kosala kimpa na nzoto na ye asali lokola abeli benzoka nde ezalaka programme mosusu tokendaka na Kinshasa tokendaka kosala 11 mois na ofanda moke papa nzinga parfois mpona merci papa na mois de mai na 97 toyebi yango ke ezalaka kokota ya AFDEL na président Laurent Désiré Kabila ntango etatu wana eleki malgré bakonzi ya epoke wana basengaka na papa abimisa basoda ya mokuse comme ça babundana Laurent Désiré Kabila ndenge aza koya ntango akomaka na kote ya Kenge mais papa alobi ke nga nayelaki makambo wana te papa alobi na nga ke kiangani kende na Kinshasa kende ozala na Kinshasa po okamba bende sa ekoki koleka te na Kinshasa Mobutu akende na ndenge moko ya kimia pe oyo akokota na ndenge ya kimia mpona kobatela population na ngai nde yango likambo nayelaki eza so na makambo mosusu bokomona yango. Alors ntango Laurent Désiré Kabila akoti eya kozala so na événement moko obi moko eutaka na Brazzaville mpona kobombarde centre d'accueil. Alors tozalaka na nsima wana tozotelemisa papa po tokota papa aboyi kokota biso totomoki me papa yo ovandi depuis kala telema papa alobi botika ngai bon totiki donc pas même 5 minutes obi eye papa devie yango eke koye na cimetière ya Kasavubu boyebi bacimetière wana bato basalaka mosala na bango baya baluka obi wana batrouva yango te balobi likamwa mibale nayelaki nde yango wana parce que banguna bakozi na Brazzaville mpo babombarde centre. Alors likamwa misato ntango tokomi na mois de septembre papa alobi il faut na préparer après donc l'après ngai kiangani soki naza so na mokili te
nani mutu akoyingira na isika na ngai il faut na bongisa ngo ndenge naza vivant parce que mingi baza kowela ke ngai nakufa mpona nini bandeko na ye basi bakenda kala ye avandi kaka azozela nini ye alobi biso nyonso tokokufa mokolo moko te il faut natikala kobongisa avant ngai nakende parce que kombo na nga bialungana il faut nalunganisa makambo nyonso bongo na kokende. Alors tokomi na mois de septembre. Na mois de septembre papa asengaka baprepare stati ndenge lingomba ekokotambolela soki ye aza lisusu te. Moto apreparaka stati yango aza motu ya ngambo na biso na Brazzaville, ye moto azalaka lokola président ya commission. Alors ntango baprepare stati ekomaka na mokolo ya succession. Papa wana ayeba ya papa atondi mpona succession papa lelo tokosalela po ya succession. Nani akoyingila na place na yo soki yo oza lisoso te? Papa lobien likambo naza kozela mpenza nde yango wana bokende kotya na makila na ngai likambo ewuta epai ya tata. Tata atiki yango na biso bana, biso mpe tokotika yango na bana na biso mpe na mutu mosusu te. Donc makila na ngai kaka ekoremplace na place wana. Bon, ngota mutu wana akei tokotanga bakombo ya bato te. Ntango akei baprepare likambo wana esimbi staki ntango esili baye kopresente na papa. Papa asepeli abimbo tokosinye staki. Avant ça la signature papa bayeli ye na bato seti. Bato seti wana baye koyebisa ke papa stati osali eza malamu te. Stati nasali ngai kyanga eza malamu te na ndenge nini? Kasi bino nyonso baza koparticipe na confection nango, me ndenge nini ekomi sikoyo ke eza kitoko te? Papa po badiscussion ya bato mosusu yango tolobaki eleka kaka ndenge wana, me tolobaki toyebaki ke tokoya na ntango moko boye mpona koyebisa yo ke eza malamu te. Bosiko kolingi nini? Papa ba expert na yo bazali bakosalela stati mosusu lokola azalaki moto atembe mingi te ndenge kaka bango bapapa bazali. Ntango bayebisi me balobi likambo te kosala komsa boya nango. Ntango bake koprepare stati bato bine bayeba ya papa balobi papa funga mbanza toyebi ke yo otielaka biso motema me biso toye na yo po toye mpona kosala yo reproche toye kosala yo mpona makambo ya stati ndenge tolobaki eza malamu te. Papa omoni tata na bino azalaka nzambe, tata na bino azalaka nzambe. Mpona nini? Ntango bazokanga ye azokokende bamuta batondi ye alobi ke natikeli bino mokanda tata nzambe. Eske bino bana bozalaka te? Kasi bozalaka na bino me tata na bino lokola aza nzambe abombaka bino, sino bakosala bino mabe. Yango wana abombaka bino, me bino sikoyo bozobomba bana te. Yo otie na stati na yo mwana na yo ayingila na esika wana oyebi te ke ozoko expose bana baexposaka bana te. Balobi nyonso ezalaki na bango posa. Papa Mfuma Mbanza ndenge ezalaki nature na ye alobi na remercie bino nga mpe nalingaka ndenge wana so omoni ngai tyangani nazokokende na zamba botyanga na nzela lokola boye kotyanga na nzela nasepeli mingi ezalaka mpenza ndenge wana. Ntango omoni ke mbuta aza na bino azokotengama bino botyai na nzela nasepeli mingi na makambo bolobi. Kasi biso na kikongo soki omoni moto alobi aye koloba kasi donc pika sikoyo oyoka sikoyo. Ntango alobi kasi ale atourne alobi kasi nga natuni bino bolobaka boye ke mwana na yo oyo yo obota na kisingombe balobaka mwana na yo oboti olingi te akola. Eske olingeli ye azala nani pigme? Batalani bango nyonso balobi soki papa alobi soki tata na ngai alakisaka biso te parce que yaya na nga azalaka na 7 ans ngai moko nazalaka na 5 ans leki na ngai na 3 ans. C'est possible alakisa bino mokanda tata nzambe
kasi ngai bana sikoyo bakoli basi baboti bakomi desa kutu na bakoko bakomi na bakoko lolo parce que na ntango wana papa kisoloki le fils azalaki deja na bakoko lolo ndenge nini ngai janga linake lubomba lisusu bana nakobomba lisusu bana te ifo nalakisa bana po boyeba ke bango bato bakotikala na likambo wana kobomba moko embi deuxième ngai te me bino boyebisaka ngai boye nayokaka na ngai te ntango tata na nga bakangaka ye akomi na mbazangu tre eye oyemema ye akende kishasa bazwi bamachiniste soki combien me tre eza koningana te batuniki mbangu likambo nini ye ozokosalela biso boye alobi te probleme eza na ngai mwasi na ngai na bana na ngai namona bango soki namoni bango nde tosololi nde tokodemare na biso balobi d'accord bakekanga mama mwi na nkambo na ngai kyangani na papa diangenda tokei po papa tisolokela mizali naka deja kuna tokomi na mbazangungu babengi mama basololi na papa babengi mutu akisolokele basololi na papa babengi ngai tosololi babengi papa leki basololi eske makambo oyo tosololaka na tata na biso eza na bible na bino deuxième vie yango wana troisième na 1959 bino bato bolobaka oyo mama mwinu bakaka na discussion na papa mfumwalongo papa mfumwalongo aye kozwa ngai mutakanga libetende parce que mama makambo azokoloba nazosepela nango te tokei biso mibale mama alobi na nga ke kyangani makambo yango eza ya yo te ya biso kaka na diangenda babundeli funda wana papa mfumwalongo aboli kozwa me papa mama mwinu alobi ke zwa funda parce que simoni ayebisaka nga bongo soki ntango ekoki tika funda epai ya diangenda na ndenge papa mfumwalongo azwaka funda wana mbona tuni bino ntango bapesanaka funda mama na papa mfumwalongo eza na bible na chapitre nini bakomi deja na 3-0 bon na 5 mois tofandi biso misato na nkambo tosali 5 mois tokangi mayele tokangaka biso misato nsima nango kobima na biso mutu akisolokele abimi ake kotika biso dabord maye tokangaka na 5 mois eza na bible na chapitre nini mutu akisolokele ake na poto aketika biso papa yangenda aye na nzoto ya mutu akisolokele aye na nkambo tokundi mutu akisolokele totikali biso mibale tokangi makambo eza na bible na chapitre nini yango nayebisi bino nyonso boza koloba naza koyoka me oyo ngai nalobi yango kaka ekosala likambo te papa tokozela soki baexpert basilisi kosala stati na mokuse tokomi le 7 octobre tozokoprepare voyage mpo tozonga na nkambo na le 7 octobre wana baye 7 personnes tokoti na kati ya chambre ya papa 7 personnes pour papa 7 personnes contre papa ye koko lokola boyokake bazalaka balbitre azalaki na ye wana albitre sikoyo discussion nini stati wana bango baye nango ekomami nini soki yo papa oza liso te alobi ke papa changement mpenza ya makasi eza te mais place ya basecrétaire généraux kaka tosali kamwa modification na place ya consanguinité bosaleli ndenge nini place ya basecrétaire généraux oye bazala mibale na kati ya lingomba il faut bazala 4 parce que RDC eza monene RDC il faut bazala 2 plus Angola na Brazzaville bosava et puis deuxième point vous corrigez deuxième point papa tokorige likambo ya consanguinité ndenge tolobaki biso totie révélation divine papa atindi biso tozwa bastati wana oyo asalisaka
Butiamo nyoso mibale ao. Atuni révélation divine lingo loba nini? Révélation divine lingo loba, pamungu va expliquer. Papa, soki ye otiki biso, ye ndenge tie na stati na yo. Soki ye okufi mwana na yo azwi pouvoir. Biso ndenge mwana te. Biso tolobi. Soki ye okufi. Tokokende na ntamba. Tokende na ntamba, tokende kosala 9 jours ya peko. Na 9 jours ya peko, tokosala ndenge nkolo Yesu alobaka na nani na bapetre na ye ke soki naza susu te bokende na Jérusalem bovanda bozela nguya ya tata Nzambe koyela bino. Alors yango mpe biso tokosala tokende na ntamba tokende osambela 9 jours. Na 9 jours wana tokosala oyo kaka kolenga na kati ya peko wana soki tomoni alengi ata nzinga soki alengi alors yende mutu akozala chef spirituel. Papa lobi nini? Papa lobi ene kosala mate ndenge nga na yebisi bino soki bolingi na sinye stati na bino bokende kolongola likambo wana ya révélation divine me botiela nga likambo ya consanguinité donc na makila na ngai kaka bamosusu bapesi baraison wana o papa makambo esalami na ordinateur eske moyen ya kokorige yango lisusu de fait j'ai tout oyo tozalaka te musicien mpe alobi ke alobi na tata wana papa mpona nini kokosa papa bongo ordinateur nini oyo bakorijaka te me makambo eza na matrice soki boke na place wana botiaki révélation divine boefase botie consanguinité e likambo mpe etili nango ça va bapapa mpe bayi kokota papa mbanza donc papa mbeza ayi kokota na papa Charles Biangenda oyo baza de l'autre côté ntango bakoti papa Charles agangeli bato kuna na kati bon baye koyoka mpo bakende kokorige stati yoka mayele basalaki ntango bake kokorige stati esengelaki biso tosala sur 3 jours parce que yete question le 8 tozonga na ntambo mais tosali sur 3 jours na ndenge toyaka le 10 mpona kozonga na ntambo bake korige stati bazokoya nango basali batembre bakoma consanguinité jusque là bakamati sikoyo bakole na place ya révélation divine na se révélation divine na likolo consanguinité ntango baye nango baye kopresente ndeko na ngai pardon na bino tokokolomba kaka kombo na ye Nzambe alibisa biso bapaka yomba lobi papa tala likambo basali batie batembre elingo lobake mokolo yo kotika biso bakolongola batembre wana le batikali na révélation divine papa alobi ke baza bato sinie kaka problème ezali te na mokuse ntango signature wana esalami nde le 10 octobre tozwaka moye ya kozonga awa na ntango voilà bitumba liboso ya papa Sibokimba Motyanga ndenge azali awa bato balingaka te azala chef spirituel parce que soki papa alobi yango papa conseil direct tokotia tv mais ngai témoin naza angole nazala na esika wana toye na 1999 programme esalamaka inauguration ya ndako oyo inauguration ya amphithéâtre na inauguration ya centenaire na Lubumbashi ndenge papa alobelaka bino na dernière rencontre ya année 2018 le 6 avril ndako efungwani le 11 avril bato moko soki bautaka wapi bapepa ya papa architecte Médard na papa Maïfouille azalaki président ya commission bake koyebisa bango ke nokokende kopesa fongola na papa parce que likambo ekangami awa lokola papa Mfumwa Longo alalaka na ndako ya mokoto te alors bato mpe bazokweta papa Mfumwa Mbanza akoki kolala na ndako oyo te ndako oyo efo ezala ya banganga donc banganga Nzambe avant bakota na ndako ya Nzambe soki baye donc meme bango bapapa mbele bakovanda awa te c'est sérieux. Alors, hier, après que l'ala n'a pas
alors nde yango wana bato wana bamonaka ke nokokende kopesa ye fungola lokola azalaka moto matata mingi toyeba soki ndenge nini akosala na fungola ezalaka le 11 avril bapapa bato mpe bake kopesa fungola epa papa mfungwa mbanza ntango bapesi fungola epa papa mfungwa mbanza papa alali na ye na fungola na ye le 12 papa azalaki na baminganga na ye baminganga bamoni eta ya papa balobi te papa okokozwa rebo lokola papa aza na ye komsa akotisa ndako nzambe nde ntango mpe papa ye awuti na ngombe mpo ntango na banda kolala mingi na ngombe litsuka ntango aye papa mpe ayebisi eke no papa yo moto kokotisa ndako nzambe ngai badoktere balobi na papa mpe atie tembe te akosi ntango nyonso na ndako nzambe biso totikali na biso na papa kayongo na ngai na ye papa ngonga moko boye vers ba 11 papa atuni biso fungola botiaki wa papa ye moko kombaki yango na place na ye abutala na place kingani tokezwa fungola toye topesi ayikosimba ngai ti tozwi ye toye topaloki yawo na ndenge ayaka kofungola toyebisi architecte na président ya commission bakoteli kuna na kati nde tokei na kati ti kuna na chambre na ye amona mbeto na kati ya chambre balobi oyo chambre ya nani oyo papa ya yo ya ngai mpe eza deja na mbeto ingénieur expliqué te papa ntango totongaka bandako tolatisaka yango donc tosi tolatisa mbeto oyo mutu nano alati papa ya yo moko alobi bokovandisaka tovandisi asambeli olatisaka tolatisi kite bimi wana toza le 12 avril date oyo papa pado mama moyo apesaka bakarte na batei ya liboso nde date tokotana na ndako alo ntango babimi na ndako aza bazolanda papa parceke ntango wana honere bandaki kopesa makuna na musée 1 balingi bakende kuna nga nabimi na balcon nabengi bangalobi bozonga awa papa aza deja awa vraiment bandeko na ngai ezalaka pasi soki tozalaka na banzambe te mbele tokufaka mokolo wana babi oyo eza complot ya kayombo na nzinga pourkui bino bokoti papa na ndako oyo nani moto atindi bino biso te ye moko tovandaki na ndako akamati nzela alobi toya kotika ye na ndenge tosengaka bolimbisi na baoyo basambisaka biso mais papa akotaka na ndako oyo le 12 na kasi papa representa umba ntina azokoloba awa aza témoin oculaire ayebi yango malamu etokotaka le 12 awa alors lokola programme esalamaka te apres inauguration awa fo tokende na Kinshasa nde le 19 avril tolongwe awa ndenge tokendaka na Kinshasa mpona inauguration ya amphithéâtre tokei papa a inauguré un amphithéâtre na canal ya Didier Mumengi oyo azalaka ministre de l'information na période wana aye afungoli amphithéâtre alors sikoyo tozoka se préparer mpo tokende Lubumbashi alors mpo tokende Lubumbashi donc il faut na programme fe fungwama le 25 mai na mbotama ya papa alors tokomi na le 24 mai papa mfumwa mbanza ndenge azali awa naye ndoyi na ye akenda bambeto na bango ezalaki parallele boye alors biso tobandi olalela na kati na mutu wana le 24 oya kotanela ntongo le 25 basaliki mpa na bango ntango basaliki mpa na bango oyo wana mosusu abandi kopesa fumumeza twala nsambi papa meza pesa kunafungola nzoka nde basi batikaki na bango biso bakendeki na bango deja Lubumbashi baketambulela bango balobaki wana bango mibale ale yeskiver ntango alamuki papa libse ntango alamuki ale mutazinga ale papa mais papa bozokoyeka te makambo azokoloba papa makambo nini lokwana eza makambo abino mibale bili watu bazokosala bateatre na bino bakei bazongi na bango alors tosambeli na ndenge ntongo eyaki kotanga alors
le même jour papa lève les boucs azope mane malamu kone sika ya zali aye na Kinshasa tango aye lokola moni que journée est ratée pona kufungola ndako nzambe ya nani ne atoni papa Fumambanza alobi papa est-ce que yo moto kopende ou bien papa Simon papa Fumambanza azongiseli alobi bivuvu byele byena ngatu mono ngatu yani alobi baespoir eza mibale tanto ngai tanto ye meme buka tuna alobi papa me yebisa ngai soki yo moto kopende nakoyeba ndenge nini nakobongama soki mpe papa Simon nakoyeba ndenge nakobongama papa alobi ndenge nayebisi yo ungai uye okoyeba koka mokolo wana atoni pour la troisième fois papa azongisi ndenge nga nayebisi yo bon finalement même le buka mpe na ye totikali ta totikali biso mibale kaka nalobi papa ngai yebisa ngai yo moto okende kofongola ndako ya Nzambe to papa Simon moto akende kofongola ndako ya Nzambe atali nga sui atuni nga mbumba te iyo mbumba donc confidence nalobi ingeta papa na ye alobi ngai te moto nakokende moto akende kofongola ndako ya Nzambe ezali papa Simon kasi koyebisa moto te awa na kati ya chambre tozali mpe bandeko na nyonso tuko tovandaka koyebisa bango te bosava nabomi na ngai likambo tovandi date ekopesama ekofungama le 29 juillet le 29 juillet parce que ezali date oyo fumalongo asala accident na lukulu nde yango ekende kofungama nani ndako ya Nzambe ya centenaire bosava tozongi na nkamba ta tozongi na nkamba tokomi le 26 juillet na tokomi le 26 juillet mouvement eyetaka ndenge nini tozokende alors tokoti mozole ntango tokoti mozole papa azwi fleur ntango azwi fleur tobimi na ntango wana poste 5 oyo ezalaka nano awa kote bamisie bazokoyembela ezalaka quelque part wana alors te kokuta bapapa wumba wana na bapapa batantu ntango tobimi papa ayebisi bango mutaka bantu botikala na ntambo ngai naki kobundela entre ya nani ya ndako ya Nzambe ya Lubumbashi obomba mboka malambo oyoki papa akokende Lubumbashi bosama tokei biso wana le 26 tokomi na Kinshasa le 27 to se prépare balobi nini tokokende na avion présidentielle alors fait président Kabila nani Laurent azalaki na kiti akende kosala baréunion ministériel na nani na Lubumbashi akokende le 28 na le 28 wana baketika ye après ça bayi kozongela papa ça d'accord bon président akei le 28 juillet wana lobi ndako ya Nzambe fo efungwama parce que date yango epesamaki na mokuse tozeli avion etikali kozonga te tolali tokomi le 29 na ntongo le 29 na ntongo tokoti na laboratoire ntango tosilisi programme na biso na labo il faut tobima papa sambeli papa Kayombo ayebisi papa alobi papa mwa ndako mbongo eza na nga ekokoka délégation ya 15 personnes na ye moko papa 16 personnes alors soki ekokotika nga nakende na nani na agence nakende osomba babillet ya 16 personnes comme ça okende ofungola ndako ya Nzambe parce que ndako ya Nzambe wana eza teke ya alimbisanga esika ye azali parce que azokolanda eza teke ya bana mais ezali yo moko papa ifo kokende kofongola yango donc tovandi na kati ya labo bandeko na nga letanga nazali awa toza kaka wana papa azoloba te papa avandaki na ye azoloba te na suka papa abengi ngai mutazinga awe papa eloko nini kaka toza kosala awa non papa mais monina na ngai ayebisi makambo alinga kende kosomba babiye fait sa réponse comme ça bimazo akongo akende kosomba babiye po biso tovoyage parce que tolingi tokende kotala mpe wana bapapa chambre soki mpe ate deja na yebi te wana akomisi nga deja alobi papa zinga okoyeba Lubumbashi nga nalobi esava Fumambanza lelo na kozwa ye lokuta me soki tokomi kaka kuna na Lubumbashi nesika na kolobelaki ya papa
bagay pour les solo baka lukuta te le boyo lelo lobi lukuta parce que to komina la Lubumbashi. Donc quand on a eu si papa de moi papa fandi na esa réponse. Abagisi mudazinga. Est-ce que tu peux continuer na place et faire photos à la kaka ao? Et pourtant dans kwa zabe il fallait peta. Ah bon. Nazui papa alors ndeko nanga azoyo kanga shika ya zali. Donc appeli qui pelekesi. Donc tango bibi akamati ba mbongo nyonso tuwa na ye azwaka parce que azwaka pe bato ba konga iko kende ko voyager na voyage ya papa. Akezo misa ba mbongo na bango pour na ko se décharger na ba makambo. Na mukuse papa Tobimi secrétaire général adjoint papa Mukalai aipa ya papa lokola sikoyo rande ko pende na Lubumbashi. Sikoyo va secrétaire général na yo nazo ko pende Lubumbashi. Yebisanga likamoni na kende goloba na bandimi na yo kuna papa Fumambaza lobi parce que yena kiko papa na kiko yena lingala papa le ayisinga ke yebisa ye atindo yebisa bango janga ni alobi mwete na dino lalobi papa Mukalai papa alobi kende ko yebisa bango papa tindele bango bote papa nai na ga secrétaire général adjoint okoki kopesanga charge nyonso tu komsana kende koyebisa mpona kolenisa bandimi na yo lokola yo okei te azongeli alobi enda kubatelela tiangali katelele jambete tiango papa alobi yebisa bango tangani alobi mbote na bango donc papa Mukalai esika azali azoyokanga abitele misikaka te alors papa adejeuner ye kota ndako ya nzambe ntango akoti ndako ya nzambe le 29 juillet wana nde date ekopesamela ke ndako ya nzambe ekofungwama kaka le 12 septembre date anniversaire ya kobotama ya papa Simon Kimbangu kokangama na ye ainsi de suite ndenge toyebeli yango alors ntango annonce date wana bato nyonso tu toyoki tokomi le 4 juillet pardon le 4 août tosali fête ya la jeunesse oyebi yango malamu alors ntango tobimi na fête mbala moko papa de Mbanza 2 aye koyebisa biso ke papa lobi le 5 août tozokota nkambo tozokota nkambo tobongisa biloko le 5 août tokota na nkambo toleki na Kiemba esika papa tikelaka biso ntango tokomi na Kiemba wana toye kokuta 2 personnes tokuti 2 personnes ngai na banda kozala na liboso na kiti nafungoli portier na papa ntango nafungoli portier bato wana bazalaki ya kotelema bazosola na papa ngai mpe nazala kotelema me bandeko na ngai napakili kiti nasoki kopakili gato olobaka na Kikongo matei loki nafungoli bapavillon nyonso me natikalaka koyoka ta likambo moko te bato mibale wana basololi na papa Fumambaza ye de Mbanza te aza kuna na gauche ngai natikalaka koyoka ta likambo moko te aza na ye wana ndenge azokoyoka ngai na ndenge basilisaki nakangi portier ale bato wana bakei biso mpe tokoti na nkambo banda tokota na nkambo ntango wana papa tikalaki kokende so Kinshasa te programme nyonso tu apesaki deja pa ya tata na ye wana ezalaka le 5 août tokoti na kati ya nkambo alors tokomi le 5 septembre sikoyo tozokende le 12 septembre tokomi le 5 septembre nde oyo papa ayebisaka bino jour wana tokei papa kayombo ngai ndenge tokendaka na papa ngai ye moko papa epanza te tokomi na kati kuna biso totikali na porte bango bakoti ti kuna na podium bakomi kuna oyo basalaki biso toyebi te ntango babimi baye kona accroche biso nde toye na biso ntango toye awa tatao awa na nani awa na entre awa papa akotaka so na kati te nde esika makambo oyo papa alobelaka jour wana soki oza koserapele nango abandi kotuna ndeko na ngaka yo eske ye ti mokolo lelo oyebaka papa Simon te oligi asala makambusi alamusa bibembe bongo koyebaka azali nani na mbala moko papa azwi
décision na bato oyo babandaki kolinga kotambola na ye te abengi bango mbala moko baye awa bobongama ozokokende na papa Simon mpona kobundela intere ya ndako ya nzambe ya Lubumbashi sika sikoyo babandi kobongama awa na nkamba tina baplace wana bango babanda kovanda bamosusu bazwi nzela leseti wana batei ye nani Kayombo pembeni wana azalaki papa alobi na ye kimbo nge papa Simon ya Kayombo iluta kuenda ye papa Simon wilu papa merci nge papa Nzinga tusala kwetu wilu ale sikoyo conscience zoki vous comprenez oui kolo yiso alobaka lokuta te alobaki ye te mutakopende nani mutakopende papa Simon ekokani na mokolo wana ezaka le 7 septembre 1999 kokeka ya papa bango bakendaka na ye bozali kozonga na ye makambo alobaka na Kinshasa bakinwa boyebi yango alobelaka bino lisese ya koka moko babanda kotika na tata na mama tokolobela yango te bosi boyoka yango na ndenge alobaki ke kokanga so miso te lisese wana bendelaka bino biso tozaka na biso na nkamba na toyokaka yango kofanda pete atikalaka so kofanda te alors ntango papa azongi na nkamba nde papa ase déchargé complètement ke baplace nyonso tu sikoyo nga nakokaki kopende na kopende susu te papa moto akopende mais sikoyo bambuta eza teke bafuti ngambo oyo bandimaki kotambola na ye ezali papa représentant oyo bandenge aza wana na papa batatu le reste tout baboyaka parce que bali kotambola na mwana te baplace nyonso tu wana mambulu Mbatakuluzu Kikoka pardona ni no nazoya na bomba mboko Kikulukuta na Kazanguru me ayeko sukisa na bomba. Alors oketa ya bomba ezalaka le 6 octobre quand le papa akei nde sikoyo moninga nanga akoya kozala convaincu ke papa Simon azali nani nakanisi bomonaka foto koko oyo bandeko bato ya presse basala incarnation ya papa Simon Kimbangu papa Diangenda na papa oyo aza na biso awa. Alors ntango toza na laboratoire tosilisi papa sikoyo na libondeli na ye olanda na malamu ngonga te mwana mwanda velela tata nzambi sakubona tata wele kupema kwena baka nitu yangaka kinzemo tata nzambe pambola papa ya tata oyo akei na nani na boma kuna kozwa nzoto ya koko kinzemo azongeli tata nzambe sakubona papa Joseph wele kupema kwena baka nitu yangaka kinzemo tata nzambe pambola papa Joseph oyo akei kozwa nzoto ya koko kinzemo azongeli tata nzambe salisa papa Simon wele mubaka nitu yankaka kinzemo batu boni wana na mutu nini na mutu boko ndekango wana ndeko nanga ndenge tozaka na laboratoire azaka na bande cassette eza na ye wana azoku enregistre ntango tosilisi nde tobimi na biso ta tobimi abengi nga mpo bapesanga kombo wek mpo nga napesa nani na dictionnaire ya anglais natia kombo nani momoko oyo ezalaka te donc wek babengi nga wek abengi nga wek nzoka nde papa Simon doke aza 3 personnes en Dieu na olobie kasi yo odutaka mpona yebisaka yo mbala na mbango mokolo mosusu defin lakis musicien tromboniste monsieur Amatadi aye na problème ntango aye na problème moye azwa papa eza te akei mpe bandeko na nga bandeko balobi non papa kaka mpona problème wana bon acontinue aye mpa na ngai alobi papa Nzinga problème ngai naza nango me moye nazwa papa eza ntango osala ninga alobi
papa Simon azali kolo kuna mata kuna na etage kuna buke tokutana na papa Simon o expose problème naye bango nyonso tu baza eloko moko mais likambo wana eve lakisi abomba yango ake papa mpe arésoudre problème naye azwi solution eti ya kitoko mais aye koloba na ngai aye koyebisa ngai likambo yango ntango papa aza lisusu te alobi papa nzinga nandimi likambo oyebisaka ngai lelo namoniki papa Simon ye moto atikali na pouvoir alors ntango événement wana eleki papa aye na nzoto ye akokoki nzembo nzoto akokoki nzembo eye babongisi makambo ya communion mokolo wana mpe papa moto atambulisaka papa adeside alobi malgré olesaki communion na lubumbashi me nalingi awa na kati ya nkamba parce que banganga nyonso tu baange nyonso tu baoyo nyonso tu bakenda basalelaka nzambe bazali awa yango il faut parce que communion oyo tozwaka wana biso tokanisaka peut-être biso moko kaka bato tozwaka yango ti tozwaka communion wana na bawei bayaka wana kozwa bacommunion tozwa chance papa ayebisa biso makambo wana yango bomonaka mbala mosusu bato bazokoyeba esika bazobuta te to esika bazokende te alors papa asalisi communion nde ntango likambo wana eleki toye kokoma na le 5 décembre 1999 na le 5 décembre 1999 nini esalamaka papa ayebisi ngai nayebisa papa e papa kokende na ngombe kisuka te okozala awa pardon avant okende fo olaka ye papa mpe ayebisi ngai o ngai mikolo nyonso toavanga kende tobondelaka bongo na ye akolaka ndenge nini nakokende te asaka olaka ye na ndenge tovandaka ti papa tovandi na ye awa tina ba extant ere koki papa ti ndenge alobi aza wapi na alobi papa aza place te kende kozwa ye na ye kobenga papa esika ye azalaka na ndenge tokotaka papa atindi ye azwa fungola esika ye abombaka ko parce que remise de prise ya fungola esalama depuis le 14 novembre 1996 oyo papa asala première remise de prise na papa azali awa alors oyo sikoyo ya le 5 nde toke kuna na lungu alors ona rappel na bino yango nalobaki oyo alingi kozwa biki azwi biki parce que bato mosusu bakoya kolimola makambo yango na ndenge mosusu le 5 décembre wana nayebi te soki tozalaka na souvenance ya date wana eza date oyo papa kisoloki le fils akufaka na Afrique du Sud ezali mpe date nakanisi papa John Mali aza wana azolandanga ezali date oyo tozalaka na Brazzaville na ye moko papa azali awa akendaka kunzulu alors ntango ake kunzulu nde kuna message elandaka ye ke papa azobengisa ye atikala kozwa nzoto ya papa kisolokele fils na njid na aéroport ya njid mpe komemango awa na nkamba nde ndenge yango esalamaka alors date wana le 5 yango mpe tokotaka na mozole ntango tokoki na mozole tokomi kuna na podium bango mibale batikali papa alobi na biso bokota na bafrere nde tokota na bafrere kuna bango bakongisi makambo na bango nde mokolo papa alobaka na ye te ngai kangani natikali so mwana na yo te pardon natikali susu tata na yo te banda mokolo ya lelo soki nazokokosa ntango ya koloba na ye ke nzinga kosi banda mokolo ya lelo ye mpe tata na ngai mabota nyonso ekoya epai na yo ngai nakomi mwana yo nde tata kuna na lumbu nde tosali nde mwana ntango basilisi nde ye moko papa abengi biso ezalaka na ngomba nini wana lobosala makambo wana ezalaka na 0 yene papa na 0 te ingeta papa nkuwa te na 0 yene na ndenge tobimaka na mozole toye papa mpe akatiaka susu te totanelaka ntongo awa nde la vie na biso econtinue ti bamakambo mosusu oyo ya ba 2001
yeko kubakisama mais wana tokolobela ngo mokolo so tokozwa temps soki tokozala toujours en vie nde na yango eloko ezalaki na biso ndenge nauti koloba mpe nga naye kofuta niongo na nga parce que naza témoin oculaire makambo wana eza ya famille na nga te mwaye namemango na lwanda eza te ilifo nalobela yango awa na nkamba mpo esalamela awa ngolo na yango mpe azali awa parce que mingi toyimayimaka mpe mingi tolobaka ke papa ndenge azali awa batiaki ye biso te tobongisaki mpo totya ye eza bato te babongisaki mpo batya ye donc likambo na bango bakanga yango wuta kala nakanisi bolandi banaissance ndenge papa représentant wumba awuti kolobela biso yango ndenge nini esalami na papa simo kimbangu ndenge nini esalami na papa diangenda ndenge nini ye kosalama na ye ndenge ndenge toyoki mpe na mateyi tobanga donc eloko nalingi ni koexplike bino soki omoni mutu aza kotosa papa te donc boyebaka keki mutu wana aza na groupe ya révélation divine bozolakanga mutu akosangini te oyo aza na kosangini te na makila ya papa simo kimbangu kyangani ndenge azali awa soki alebi likambo ndenge papa katembo alobaka na biso papa soki alobi likambo tokosala nini tokoloba iyo bongo te wana nde fo boyeba ke wana nde consanguinité makila ya papa simoki soki omoni mutu azokotosa nde papa te papa alobi boye ye abongoli boye elingi koloba mutu wana aza mutu ya révélation di aza mutu ya lingomba mosusu aza nsima ya papa te me biso bato toza nsima ya papa tolanda papa ndenge papa conseil direct aza kolobela biso ntango nyonso lelo ngai mwana na bino ndeko na bino tata na bino naye kosedefule mpo kobela eza lokola convocation oyo eleki na nga okokondima te mais c'est sérieux bango moko basaliki nga nazala soki tembele boyokai kaka zinga kuna alala me na makasi na bango lokola namonani yango nayi kolongola charge oyo tozala na motosi toyoka tozala na hypocrisie te tozala na hypocrisie te papa azali nzambe me tozo kosala makambo mosusu pour papa nous mourons d'accord est-ce que komourir yango eza ase ya motema mpenza ubie komourir yango eza ya bunoko parce soki komourir ya bunoko okoka koya koloba me makambo ya boye te parce okobanga mpo na nini na butu bakoya me lokola baza na bango awa ndenge bakoya ndenge asalaka soki ozokoyelanga bino moko boyebi bolimbisa ngai oyo bayaka kolukanga ndenge atiaka luboko olingi okoma na mbeto ye atie liboko na ye wambunda kokokuna ebimaka mpenza lokola gri mpenza ale apakoli yo oye kolukanga okozwanga te parce ke ayebi ke peut-être likambo moko to mibale eza na nga nano oyo nakoki koloba mpona kolendisa bandeko na biso surtout bana bamosusu babotami na 2001 lelo bakomi deja na 19 ans esengeli bavivre bahistoire oyo bayeba yango bayeba kososola yango parce que bakoya koloba na bango lokuta papa mbeza aza ndeko makambo alobaka ezali bakomantere mais ngai naza mozobo si nangole donc boyeba yango naza témoin oculaire na témoin yango okombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Merci papa Damien lokola obimisi mbumba na yo okokokelela makambo obotama na moboni date na ya naissance 1951 côté date vile okota na nkamba nakota na nkamba le
1974. Na 74. Inge tava. Vodati nile ubaloga na papa Mfumambanza. Bon, kozala na papa Mfumambanza ezaki mibale. Oya liboso wana fungama na manako jambo na pombe kitsuka. Mukolina. Donc nakoloba ke na 74 kaka wana nde nabandaki kozala na papa parce que yo moto banda koyamba biso na ngombe kitsuka. Yango kana lingaki. Yango kana lingaki, merci papa Daniel. Ndenge papa Daniel azakolo ba labo amsoba papa labo ni na wa. Donc papa soka selisi makambo nyonso alati bamone bakotala eske papa alati kitoko ubie ndenge nini ye wana bakolo bane labo amsoba kutanza soki na soki labo amsoso ikika labo bawe basoki labo soki makambo nini soki papa babi mashika alati kitoko ndenge nini ndenge ngwana. Merci. Okoki kozonga na papa Daniel. Biso nyonso tolandi ndenge osekefule ndenge olobeli yango. C'est vrai, nga mpe na bana kozala témoin na makambo nyonso wana. Mais stati wana obasalaki wana suka baba Mfumambanza yebisi yange mbenza bonga nkanda nyonso noka misino nwanyi bonga lunga tikino leloyo kwanji ga wonsono na maboko papa simo kimanke ndani kudabanda tamu wana donge ba mikanda wani za sinete ila na maboko na hii sasa ngapo embe nkanda miaka kambe mvuma kumatatu miaka misino wongo ni kamyenena kroge zona kinde mwana zomba na papa Daniel merci bajenu donc bokolimisa biso toke musika mingi me papa Shambo alobi eke lokola bango nde bato bazalaka na makambo mingi oyo etali ndako ya Nzambe Lubumbashi mingi mpe bazali awa bazalaka na papa Shambo ye bamoni ete azala mwa témoignage ya moke donc motema nde balobaka na kikomisa kofisa ye soki abimisi likambo yango te donc kasi papa Shambo leka kasi okobimisa teke oyo ekoblese bato c'est le français balobaka ke la vérité fait quoi na kombo atata mwana mpe tata molimo santo papa toblese bato te me bato nde bakoyoka mpasi na yango moko mpo ata papa nzinga atangaki bakombo te me yebanaki mpo bisika bazala kosala bastatut biso mpe tozala kokoma esika wana toleki esika nalingi kolobela ezali esika papa nzinga alobi biso bato totiaki ye mpona kolakisa monene ya papa Simo Kimankangani mpe eloko nini azali bandeko na biso ya Ajax bayembaka nzembo akufi na 15h abotami na 15h me soki totali na ngonga wana 15h ya Kinshasa obi ya awa ezali 16h ya Lubumbashi me lokola papa Simo Kima akufelaki na 15h ya Lubumbashi donc veut dire 14h ya awa est-ce que kokani bobanga te mpo likambo eza na nzela nango papa Simo Kimbangu avant ateka biso akanga mpepo abetaki 3 fois Michopo ebimaki ntango Michopo ezobima na 15h Michopo eforme papa Simo Kimbangu Kianga est-ce que moto akokotia ye likambo wana epesaka ngai révélation ntango papa Simo Kimbangu Kianga nayaki na Kiboko ntango nazwi parole nabimisi yango azalaki na tribune aye abeti nga na mapeka tika nga na
papa lokola oye na mboka oyo zongisa michopo na kati ya libumu mpo biloko ya mboka oyo ntango kolia ezonga na kati ya yo kimbangiso oyi mpo soki moto baforme na michopo akozala na nzala ya kolia donc batiaki ye te ye moko moto amisiaka kimbangiso oyi akolinga kolia soki alingi kosala biso plaisir mais soki te akolinga kolia te biso tokolia tomimi na ndako ya nzambe toyoki nza mais tovandisi awa ti akoti 5 heures alongo awa 12 heures mpona kokota mais biso toleki nsima tole eza bongo te mpona nini ya avandi bongo lokola ezalaki ntan na ngai te nalingaka kopesa kaka wana moke jour ya le 26 oyo bati présentation na ye alobaki lelo botali ngai naza mokuse mais soki nabombami nsima ya bandeko na ngai eske bakomona nga lelo abombami obi abombami bandeko na ye te eske bazomona ye nasilisi nakomwetali mosanto ame merci moto na témoignage na ye na yango biso nyonso na banza tozwi mayele na biso bato bali na nkamba na oyo babali kolanda biso na monde mobimba oyo sobali bakimbangiste na oyo mpe basinteresaka na barencontre to na histoire na biso ya kimbangisme na banza tozwi mwa mayele nyonso wana ekei kaka ndenge nabandelaki yango ete mwana wana novicien kasi kimbangiste mais azali nani kodute na puissance spirituelle ya papa Simon Kimbangu koloba ete na 20 ye ezalaki ndenge mosusu na ntango ya bapapa mpe ezalaki ndenge mosusu na ntango ya papa Simon Kimbangu mpe ndenge mosusu tolobelaka mo kasi tolandi ndenge bapapa pase bakuti kotangela biso banda papa Katembo na papa Umba tozwa mayele surtout biso bato fani na nkamba ndenge tobaza kokebisa biso mpona lelo tosukisi wana okomba tata mwana mpe molimo santo amen. Merci papa Penza tolandi maloba na yo laki mpe maloba ya papa maloba papa liangenda kotima tolandi papa Nzinga papa Sambui tokutanaki na papa Sambui na liboko ndenge alobi longo na Chikapa Kamonia te bamboka nyonso okutana na liboko bapesa ngadi ya mabe ya solo bya lukuta wani no pesa ngadi ya mabe pesa micro je veux quand besoin pour le campo mais pesa ngadi ya mabe kimangiso hii solo papa napesaki yo diamante me napesaki yo isengo tokutani na papa na Chikapa papa tuninga ozokende wapi nga nalobi papa nazokende na Diboko c'était dimanche c'était na 90 alors papa alobi na nga mpe nazalaki na posa ya kokende na Diboko kasi bayebisi ngai bato natindaki balobi kuna mbongo eza te na papa mbongo nyonso naza nango nazwa na liboka wana nasengi yo nga nazokende lobi lendi nakokoma mardi samedi oyela biso alobi boprepare te nakoya na bamusicien na bato ebele balobi
Simon azoyawa lokola paroisse na biso ezalaki en face ya weze mpona kozwa mituka ya kokende na diboko bato bakokolanda na lupango na ngai ata 4 jours soki nakomi na diboko il faut baya kopesanga biloko kolia nabengi bato ya weze oyo apesaka nga mbongo azoya soki alali ezala nakomema biloko na bino te nazwi camion mosusu natindi gauche droite ngombe monani bataba bameme samedi bakofa longo aye ntango aye soki tobongamaki te ndenge alobaki me tobongamaki mpo tozalaki bato ale kilite bandi nazwi mikro nayebisi bato ya mboka nalobi na Chikapa tosalaki toute la journée tozwaki mbongo 300,000 zaïre me bayebisaki papa ke mbongo ezalaka wati nalingi dans 5 minutes tozongisa nano 300 zaïre wana tokomi 3 minutes 1,700,000 zaïre na maboko ya papa papa ozwaki esengo te alors nasangaki mbongo nasengaki jama ngai napesaka jama te natikala bambongo nyonso nazwa natikala kosala jama te natrouva na jama lokuta assassinat naboyaki yango wana papa loko nasimbaki jama na maboko te moye napesako jama ezalaki te ezalaki nango namoki ezalaki papa bakade jama ozwaki yango bakade ya jama papa azwi rage na ye ebende yango banani babenda yango bayo otambolaki na bango papa bomoni siko papa alors biso tozakitaki na likambo wana papa ozwaki na moto bozwaki na avion nazwaki na avion merci beaucoup papa bon bokoyoka jama mbongo nasengaki na papa po totonga résidence kuna na Chikapa po papa komelaka kuna papa fumalo papa te yango nakomaki bisika nyonso wana ndako na tika sila ntango bapesi rapport epai ya papa fumalo papa liagenda papa tozotongela yo ndako kuna na Chikapa wana na yo azotonga ndako ekozala ya ye moko Oui? Ouais, ouais. J'arrête ça.